Pour la grande gueule, Banjouan dit ma coco, doba qui n'a mon pandi à bouder. Mais fara coco bouder. Pour réponse aux agarres, n'anga n'a pas pour n'a pas comment pour le bosso. Oh. N'anga n'a pas on est là d'entraîner yoka. Non, so, eza nani. So abani autour, abani ka loba wana bopan. Ya mama na salam gomso acha mo vodut. Ato tete manquer pas maman dia on est na commune ngabi. Acha. Date d'entraînement kana France. Oh, yo profita kana wana. Alors. Donc yo comment le bosso non. Bango tout. Banota ba kombo batu. Ah bon? Banota ba kombo. Na matindi. C'est là. Oh yo yebi. Tala na zo bondo ko ba problème. Ah! Yo na ba problème. Et pour na fini bango. Na tunyo bano tunanga bato yo yebi na blo yebi sa osiko. Ata bana njili. Eza la njili. Eza la mona ngiringiri. Eza mona matonge, eza mona nini, eza nini. Bana kotangela nga bango siko. Bon na ba na Anissé Pedro. Ngam kuma liboso nai. Comment pour ngai. Aya na 82. Bon, toki no Hollande Michuri. Petit nanga pale ngai. Bon, lili bandi ngana bano wedaka yo. Lili baninga. Egenga, sikio nga, manager nga. Na ba egeto tu yo konti nga. American nga. Oh, les blancs nga. Anissé Pedro nga. Nani oui le monde nga. Bon modogo. Nga. Oh, yo peut-être vous savez. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui. Tout na bango. Tout na bango. Vous savez que batu musuba sana kata kenku na kata ya système. Yanzo lingo ba kombo na bango te. Mais na voiture na yote. Vedara. Ozo lingo na ya Suisse. Na kombo na yo. Oya mukano ya France. Toki rikasi kuna basha sumbela biso tout. Na ya sikona kombo ya France osakana identité ya France awo. Na ya beto sumbela na Suisse. Tu arrêtes le cinéma. Tu arrêtes le cinéma. Hein? Tu arrêtes le cinéma pour na repousse ayo. Bon, est-ce que tu me l'as dit que ça y est? Tant on a qu'un franc. On a qu'un franc, on a qu'un se présenter. Nabi, mais ça fait déjà 2 mois de réponse. Pour n'importe quoi, les acquis, il s'est mis au zoom kanda. Si, si. On a qu'un se présenter pour pas, on a mon travail, fonction, côté na bureau. Calamité pour pas, mbila. En plus, les gens mbila va perdre respect. Mbila il a maman bonjour monsieur, pas ba côté na bureau, ba côté na, ba comment tu veux qu'on a nyoso. Par exemple, c'est dans ma beaucoup. Qui l'a cité? Journaliste international, papier gain. C'est tombé, petit nanga il boye ba poto sika. Vous comprenez, boye ba poto sika. Attention, boye ba poto sika. Ba petit nanga botia lolendo. Vous comprenez? Ton coup de boudé nga petit nanga, mais nga changer face, na signé out. Si on a changer face, tout la mettre mandiang, tout la mettre mandiang. Tout la mettre mandiang. Qui c'est qui tire, tout na yé, qui est Josué Andouka. En plus, banana uta poto, mutuma de nanga carte na linga ke loko wanadi. Poni. On a uti poto ndengini. Yo siko uti poto okena kuna batwa de no camion. Bataki no sense final. Yo muna bataki ma comprendre ngadi. Ti le ba comprendre ngadi. Yo yebi na njili mobimba. Na solaka na 4 femmes. Njili mobimba. Njili mobimba. Na yebi so yebi ngai na kinne ba pesa ngambote. Mutu bazotambola na nga zotambola na big manager nanga. Ba obenga e Francis. Tant ya hôtel. Ve mokuba. Ba pesa mbot. Donc c'est mbot. Ah, yo tout seul on va pesa boire. Jamais. Bon ya pesa na lobby, ya pesa Francis. Ya big Francis kana yo ki tanga big Francis. Francis, France Atali. Pesa mbot. Ngape pesa mbot. Azo courage a pesa ngambote na dans zo sana ngai. Siko batmando ko courage il y a quoi affronter. Donc banzele baba nga danger. Poni. Poni baba nga danger. Avant na ya poto to robeta baba le ba quartier. Mo kaka po ye ba kaka tant on a conseil mo boy. Déjà on na ça permis na ma disons permis na vie nyaka. Permis na vie Gimicho, permis na vie Chaba Beyanga. Permis na vie Jean Chebo Kininga. Joshua Lubaki, on groupe wana. Patapata kala. Pour ça déjà propre, on comprend ça propre, bon là très bien, bon là c'est nous quoi les tout. On comprend. Yo banake
Ah, il marque la tête à Jessica. Marque la tête à Jessica. En plus, marque la tête à Jessica. En plus, on s'en est dit tout toi. Bio et puis que personne na poto na ba conseil to binade. Conseil zo beta. So kocho tellement benko. Ko tellement bozo solo là. Oh. Watu na ndi peta ko na misala msote. Andiris. Andiris akunya misala msote. To bina kate. Bato yo bina bato ba utisoko wa bato vraiment nzambe. Oh. Donc abo so ke conseil bina te vraiment. Il tout pour la sa mission que donc azali ko la bisote. Moi, nous avons dit que pour biso to kabila bango. Alors bien, na même occasion de nos questions. Oui. Babi batapoto kala ba mission banda ko banga bino. Danger. Est-ce que ça m'a solo? Il y a le danger. Yo ko la même mission badité. Ça va pas. Ça va pas. Si vous bani poto baby. Bon to na poto. Ah, to na auto journaliste international na auto. Noko. Mais to na auto. Donc c'est dit poto beneda. Le gars tu payes wana. Donc bon regretter hein. Zambe. Oui, bien na luka to pile masa nga ami nga jipe mandiangu na Château Rouge. Ba pété au moins to na bango lelo. Lelo to na bango na terrain. Le bon ko yipsi vi jipe mi vi on ko misike. De va changer face pour na ko yana na pisi bi batu na so mbotete. Na ko yana do li tout bazo comprendre mais le to ne bit so la bi. Le bi so face à bo. Si semble no kandombe. Ma vous bo ye barrière. Je sais pas d'où. Tu as son poto de. Tu as son appareil, tu as un Harry. Ah, de toi la poto de tu as son appareil. Tu as un Harry, tu as en France, tu as un Rance. Mais hydrogène, Nazala Kamoninga na yote. Nazala Kamoninga na yote. Papi Gen Tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala Moninga na yote. Nazala Moninga noté. Papi Gen Tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux jours. Nazala Moninga na yote. Nazala Kamoninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, Tolobe la vie. Papi Gen, Tolobe la vie. Ouais, tu n'as pas Papi Gen, Tolobe la vie. Dans la Papi Gen, tu n'as pas dit comment les générateurs de pluie. Beau et élégant, sans coopérant. Voilà. C'est pour toi. Nazala Moninga na hotel. Nazala Moninga na hotel. Yasuka Nazala Moninga na hotel. Donc comprendre, si vous pouvez comprendre tout le papier gain. Nazala Moninga na hotel. À suivre. Nazala Moninga na hotel. Et puis n'a tigala jamais qu'on zala Moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi, Zaïrois. Tolobe la vie, monde entier. Cite. Partout, hein, Mandeko Bolandaka Bisso à travers Tolobe la vie officielle. Merci na fidélité, merci na confiance. L'honorable 4 fois prêtre Washington, grand pays naminique, merci na yo. Merci Eric Shimano, PDG authentique, puis nous c'est Agostino Massosa, papa social. Awanaza na icône mécène tobenga bakombo wana José Wanduka to développer na ye momuke José Wanduka ote ko leka pa ya ndeko nanga Teddy Mola batu balandaki mais nazana besoin pe tout cela non na José Wanduka po makambo ko lobeza ebele. José Wanduka, bonjour. Bonjour, journaliste international Papi Gen. Bonne santé. Ah, santé pepele ni ngozo mwanguka. C'est mon luka opena bakota ba jivisi wana bakota boutique mozaki. Oui, boutique na so bimina libanda voilà. Oui, c'est vrai. Sinon ça va. Ça va très très bien. Bon voyage, merci nous allons. Voyage na Suisse, c'est bon. Vraiment petit ngai bikasum tabing c'est ngai. Mainga très bien toi qui na Teddy Mola. Na décidé qui na loba na 2028. Mais quoi vous avez journaliste international au lookinga ya trop et on moni que fona ça le plaisir na 5 pas batu nyonso ke bolimbisa ngai na ndenge na loba ke fona loba na 2028 quoi. Mais
ba journaliste international ba binanga na tikati on bo monique donc si qu'on va continuer pour batumi pa ba benga troquer vieux José Mendenge lingo tika donc quoi pour se préparer na makamuna na lobaki donc na continuer José on dit que yo olobara bien. Ah bon? Ah, merci. Nazana ara oloba puisque au habitant journaliste ni bandi. Ngana sena solo la na Yves Kambala. Na solo na Paulé Mukendi. Na solo na Zakari Bababasu. Na leka de na télé avant bino nyuso bozala donc ngasi na leka na télé avec Mbrototo Victoria principal. Donc au banga loko ngana banga na ngudi. Voilà. Pour ton aussi na musique avant. Voilà, donc José Wanduka na yo le to mekano ko beta no li solo. Yo za moto yo osala obi ko sala kombo ya pasi sikoyo ba difficulté ni mona po o koma José Wanduka. Po sali po vendre sa kombo wana. Ah ba difficulté la mona. Sona jonction de José comme nini ki aloba kaka puisque monika ba souffrance na nga ya premier mi-temps ya poto. Pour naki angolais, pour naki muzombo. Donc il va blesser quelqu'un là ngwana. Et là mingi na bossa na ngana ibisa bino. Pourquoi na bimse loko wana? Parce que mingi ba on kini mo ba ki ngana kina barankina avec Anise Pedro. Mais le ko na limbisa ka Anise Pedro na ba bloko na nyoso. Pour na mukinde na vivre na mukili. Olimbisa kai. Na vivre na mukina ikana debatu o ba blessa ngana ker. Vie wana dara na Anise Pedro. Le ko na limbisa ka Anise Pedro, j'étais obligé na limsa pena dara. Donc ce qu'on a dégagé tout. Donc c'est que ça qui va donc na na osangana te que son akutani na ye donc ezala Anise Pedro ezala da son akutani na bango donc il faut ezala dégâts ou bango unga. Mais ba sala ni non rankeno za ba sala ni le problème Anise Pedro ega mo ba bilamba to atekelenga ba très bilamba na kin sikoyo apesi nga likonda ndamo tikalaki azongi mikili tanga azongi mikili sikoyo na mona gaete siko na mona inetiki nga mona njili ya zongana ti yuma yona bana ko lukisa ye ne tango siko to kutani asisi nga choke na ngai donc sikoyo yangona iso compter les ongi à zéro puisque si tu peux me taper nga mettre oba jipe mandiao visiti yana yem taper ki wanuka barankini wana fo sala totika na bi mettre mandiao tu es mon ami, tu es mon petit frère, aux a mon secteur. Ils ont trouvé que ko sala nga monument na njila entre njil. Loko lobe na o promettre que loko wana donc sikoyo bato nyoso kana ba rankina vers ngai na aussi sango. Bazaka mi balé dara nani se. Donc nazo ba bino longi na zakana débat wana ba blessa na motema quoi. Mais siko bango de na limbisi bango donc siko donc pepe le penda. Voilà. José Wanduka, par curiosité, yo pino koma poto na nini? Ngana koma poto na 1979. 79. 79. Yango monaka batutu. Léona va l'expliquer bino moni batutu o bayemba na poto. Tous les jeunes o la promotion na ngai na ba misoso ba esima. Bango tunga na poto liboso na bango. Ah bon? Ba tuna bango. Vieux cardinal Mouela. Il va venir en parler. Pire de pire, grand prêtre de l'Elikundi. Ce qui, les longs Wanduka, n'a pas dit roi Pelé. Pour la sur le numéro 1, tu peux, et ben, il blessé, ben, on trouve, il va y avoir un camamodé. So, les longs a dit roi Pelé. Bah, vieux Mela, et bah, pardon, bah, vieux Mouela, bah, ça dit, bah, Garencha. Oui, puis, il y a Brésil. Je dis, moi, qui Garencha, il y a pas ça à Pelé. Mon, bah, vieux, on a dit, bah, vieux Mouela. Bah Garencha ya Brésil, Ngasco roi Pelé. Qui marquait tout, qui marquait tout, qui faisait tout. On comprend. Pour la mona qui vieux moi là. La mona qui bon c'est le mona petit nyengeto. Vieux qui bana lemu, ngo beteli baku. On comprend. Vieux yo to vona bakata baké oyebi. Pour ngala kumisaka yo. Tant que vieux monde lelo na ebisi yo. Yo a garé un changa roi Pelé. Mais côté sap, aux a saper hein? Non, ça saper. Naza Dandy. Nani? Dandy. D-A-N-I-Y. Beaucoup de la dictionnaire. Oh non. Non. Pas
papi qui est mon côté les années qu'on colle la nino les années qu'on colle la makambo ngo siko vous comprenez les années mon côté les années siko moni bato to na musique pour na ba vérité pour na vérité deux fois deux en plus na ça vérité deux fois do mona bo do pire ya osakana te no go mo do pire so ko yena ma nini o moni nga fo vous comprenez mais ndé lamba na yebian donc lambo est bien il y a danger na yebian mais micro tout les jipes mandian o so que et la manga yebian quoi ah bon mais siko yo voilà que tu as parce que dans la vidéo moi zotambola mikolo yo sur les réseaux comme quoi bazo beta pe so babino forme bene banda pa bande ko so ba Congola Brazzaville bani ve cerveau nyarkos a kendaga azu idéologie kuna wana na peut-être so dans la vidéo na landa ngo banda na banda ngo ya trop za bongo te tambalo ba bongo nengwana pour le rwanga zaki de pena poto sona nanga parce que tant ba Paris ba comme en 1980 on est Paris parisien comme en 1980 ngana mona yi ayebi ngapi pourquoi ba que forme ba n'est pas ba congolais oui bitan ba match so bitan stade d'hiver mais so qui équipe nationale mo yi monde ba kongo so mona costume cravate tout ça là na tango na bo jeunesse na biso makamone za la kiti vous comprenez bon le ko la fait beaucoup la lobaki yango ya na biso ton dima ibandaki côté na bango donc bon dima na melo donc yo bon dima ya yo bien déjà mais siko na kati na yo bon dima kaka te na parce que so na lobi siko na kota ngo doute wanduka côté na fait beaucoup de doute yo mo yibaki no voilà siko première fois que Kinshasa zaka na neni ça dit après combien d'années on a poto on a sali 5 ans après na kitaki na 84 kitaki na 84 na comment na kini kuna bo je sais vous mentir na mona moto ya danger et pas ya anise pe na Arijana okuta bona kinde do danger donc bazoni sa kiniko donc so kena ba komi nyonso il parlait d'Anice Pedro il parlait d'Arijana ngai croisement ngam na koma ki avant après mon photo ayi acha mon photo wana acha mon photo rapide masala ngai te asa rapide masala nga mais sikoyo yes kwa saka neti vous comprenez et on a besoin de tout le segelo mo to yebani comprendre acha mon photo to kula na bakin oyeba ke na veve santerre ba photo ba teka mingi kolekisa ngai ah bon ba photo ba teka mingi ozo mo na veve santerre ba tama mabaya wana photo ya munene na ba photo tout photo munene yanga ya kashito dilolo o to teka mikimi ba teka ba photo belé vous comprenez botu na batakin nani baza koteka nani yango o bacha photo ni na victoire ba exposer photo na victoire na ba tableau wana bateka omunga na période wana ba 84 na kin ba parler nyonso ba jeune oyo ba lingaki mouvement ba mutu ba so ma photo na ce que yo kotaka na monde on dit ni tango komi na mikili na déjà moi na osala na obeta sefa vous comprenez biso ki bana sefa à l'époque biso ki bana sefa donc biso ki donc dans le bandeni ba businessman oyo ba premier businessman oyo ya sefa ba vieux lili bandi ba ki vieux lili bandi vieux mwela vieux mangenza na ba misusu na yebite na ba vieux kumasi bango ba ki ba tu ya dorch ya kin ba to tourner na ville na kin na ville na kin siko ba vieux temps ba biso ngai le kalili ban Donado Gabi Kabobo grand frère Gabi Kabobo Damien na ba misu ba mbuta banini so to uti brale to yaka siko to yaka ba gin tonic ba forme danger ba vieux ba bandona ba vieux mwela ba vieux lili bandi ba vieux mangenza ba vieux kumasi ba vieux machado mo ko na matete ba bandona bit d'autres ya kin ba landa biso na sefa donc ça qui bana so qui bana sefa ba biloko oyo batekaka na ba Italie mode na sefa et ça ba biloko utaka France les ron ba chilien ba nini on comprend ba dormir yo roka ba couperon on comprend ya on moni pena que donc kude yango uta pena tant to sala ba sefa ba nini oyo voilà sikoyo tango koma kia sikoyo na komi nga dai na voyage avec ensemble à Mowera
kosima mower déjà parti à Kini na parti premier jour on a commencé na kitana ensemble à mower na kuti ba vie sko ba vie ba lataka ba busa kina ba omoni ba verura manu ya minene ya ntela minene tela ba cheve ko ba nord américaine ba to ba cheve ba tebe la danger ba boko na suki sérieux na zo comprendre que ndika sika ba saksa na wala na yo kuta susu ba ndinga di ba lataka ba vese moko et ça le Paul moko ba Paul est tellement boya misiki ya mi on doit comprendre mais pour la mystique parce que tu y a un système il y a croisé c'était ça ça va noter chef faut pas kata kabani ah biso ngana kita donc bien coiffé si quoi ba vie on entend ba moni ko oh o comme là va kita de la kiti na Roissy après comme là na kiti na Roissy excusez-moi le journaliste il y a pas de souci kada oui alors ngana komelaki sikoyo nakomaki na hôtel moko bakobe hôtel à classe côté à Belleville muta yamba ngai vieux Gilles Makayabu vieux Gilles Makayabu na vieux Baudouin le ka vieux Mopassa bazwi ngai sikoyo bake kotika ngai na rue de la Mare wana pa bana mbanzangungu wana vous comprenez babi ngai ke masa na yo rasano na Barabas basa na palais wana baye batiki ba mo tout bakei ngapene na koti na beti porte tant na beti porte ba funga palais ba comprendre te yo sunani ngabino ngai José Wanduka camarade ya rasano na baye ba fontinga ali yango koma isko na pokwa na kota na jugement na bango que yo za kolonini na c'est bon que non ngaza muzombo na angolais oye bana mazungu basanyenga face malamo on voit que na mission na lobaki ke ba meminga tina ba mien do ba bloko na sona komo lo bango donc sala nga misi quoi ba meminga na ba mien oui ba meminga na ba mien na bagara ba mien na zonga ba meminga na aéroport na aéroport donc siko kaka omoni mwana ke mwana kini misu makasi na benda na kima na ye na komi na clientu ba correspondance na komi sumba on a parlé ba sala nga sous léger ba meminga na aéroport na zonga kin ba meminga na aéroport na zonga kin bon pas ni bon on ça bon pas ba sepeli na bango kate ba muto parce que moni à l'époque les gens comme ba poto sikawana bangolais bazalaki mozolo ba bangolais te net mutokola Jean Chebo vient na Jean Chebo kininga kololo asangolais mais na milia kokolo bateka zali angolais ezaki soni toni non c'est non mambo ya soni te mais est-ce que pena ndingi tozo sa bakini soko sa ozali pena angolais onumona no congolais te pour la bota makuna si tozo mona on te pousse est-ce que tozo bona ko sola ba bloko tozo so na te on comprend tozo ko so na te ala mona ka te bon na komi na pas bande kuna ngana lo ba mo vérité ok mo ngeko te ki bango te ba memanga tina ba mien na zongi ba junga ba memanga na aéroport na zonga ki na zongi na palais komi donc mystique ti oyebi ke lo pene blessangai bande kuna ba congolais ba zairwa to linganaka bolingo ze sengo comment c'est possible oyebi ngai ti na sali yo rien au kamata au koma lettre na froid ba tin lo passeport na Belgique ce que mutongo zaki bongo po bosa na sala rien vie darawana mona bazangu wana asala plan lettre ko asala lettre pena ke donc a commis que ngai José Wanduka nazana na Belgique pour tinga passeport na pour zo ngaki oui na keno froba kanganga alobi abengi te di moda alobi na te di mola ke yem ta memanga na nyote yem ta memanga na miete vedara voiture na memanga na mie 580 ya nani bobo ye pa memaki onde ni poto mboka loi yo poto kinde oye poto sika oye binote oye poto sika bazo memona sentiment ke tokene tambola na car
Oui, bien, ma zone, vous savez que batumso basana kata ken kuna kata ya système yanzo lingo loba komona bangote mais na voiture na yote vedara ozoli ngana ya Suisse na kombo na yo oya mukano ya France to kirika sikona basha sumbela biso tout na ya sikona kombo no ya France osakana identité ya France awa na ya beto sumbela na Suisse tu arrêtes cinéma hein tu arrêtes cinéma pour na repousse yo. Bon, est-ce que tu me l'as dit? Tant on a nos francs. On a se présenter. Nabi, mais ça fait déjà 2 mois de réponse. Pour n'importe quoi, les acquis, il s'est mis au zoom kanda. Si. On a créé se présenter pour pas, on a mon fonds côté na bureau. Kalami te pour pas mbila. En plus, les gens mbila ba perdre respect. Mbila il gamba mo bonjour monsieur. Pas ba côté na bureau ba côté na ba quand tu biloko na nyoso. Bazon c'est na maboko. Tu l'as cité. Journaliste international, papi gagne. C'est tombé, ma petite nanga, il boye ba potosika. Vous comprenez, boye ba potosika. Attention, boye ba potosika. Ma petite nanga, boye ba lendo. Vous comprenez? Ton coup de boudin, ma petite nanga, mais tu as changé de face, non signé out. Si on m'a changé de face, tu la mets mandiang, tu la mets mandiang. Tu la mets mandiang. Qui c'est qui tire, tu n'as qui est José Wandouka. Bah plutôt ça le no ya buzoba bozana rien pas bozana rien c'est après alembi est-ce que obenga scénario que non obi que mbila siko yo mbila mais minga tina la cité to comme la cité kuna bopan mbila bila que meilleur ko ça qui l'aide que ozo son okini bon siko yo oyo sunu frappe onani ngabino ça linga été mbila bi bon y a pas de problème kamata ba dossier na yo na lettre no sala ki yango ngasko na yé na ngona parler et pas tous rosa là pour na omoni bana bandangu wana état major tous les congolais et ça va acha mofuta yé masolo wana tous les congolais tous biso nyonso rosa la wana siko ngana na papier wana lettre wana na état major ya bana bandangu ba vieux dadi ba vieux qui vieux dadi Rassano Barabas na sana vie VV il qui a dadi batala bo babi qui tire na nyo et qui tire darat na ke pa ya vie d'avait mon tourna vie mo Angeli d'avait mon tourna qui camarade la pauvre Jos vie de mon tourna na me petit na yebisa ki yo ke bana batuana ke bana batuana ngo baso likopa ngame darana mo na mbazangu vie d'avait mon tourna mon Angeli yebisa alors na ke petit ke bana batuana mais si ko yepé afona na batu moya be nangeza la kike vous comprenez na petit bana bangu batenga na kankan donc ko bouger te yango ba sala ngali coopération ngakini bref bon yango question tourniquet donc bango mo to la ba loba ngake ekiti ya dara siko tango timbele ngo siko ezangi ndeni siko tango timbele yango siko il pas sur place on attend mais oui siko lo bango mo lo bango na messi bazo mo na posa ba regard sur la taille na regard ngana ko beto na likofu te na ko beto na regard tant na tali donc malgré tali la comprendre que peut-être ça violent on a qui violenté c'est qui nous score rage vieux Jim Kenga le bilan bon non wana ko na sauter tango makamano Cecily na comme là na libanda na chonganda oui na chonganda comme na comme là na libanda ndenge na utaka aéroport na ndenge na zonga ki sikoyo mwana ya suna palais alije comme na libanda métro république non là bana métro république vieux poms mutamuna na tongo na la bas via mon vieux poms vieux moko pas mais petit wandu na zo lukoyo bobo akamati papier communinga adresse ya vieux Chimu Kelenge na kombi kuna boyo mutayamba inga mutali boso vieux Denis Bibonge pour toi tout ngai Denis Bibonge na Chimu Kelenge na toujours comprendre parce que ça immeuble moko et bango nyoso na 4e palier 4e étage moko mususu na chambre na ye vieux Chimu Kelenge mutala vieux Denis Bibonge mutayamba inga mutali boso après vieux Chimu Kelenge a récupéré nga to mo fona ngai na vieux Chimu Kelenge na José Dito voilà
Ok, sikoyo, voilà. Toute l'équipe place, on a tous en siko, tout que nous qu'on a na Kini. Tout que nous pour on a moni wa place, on a place et puis ça va rage. On a rage à nous. La satire il est là. Donc le long calamité, somme ta tunga question donc ils ont ça vous comprenez? C'est normal. Bon voilà, siko na Kini sikoyo. Bo na kitiki. Siko kite Kini on siko. Bon après combien de temps siko doki pour okite Kini? Ndenge na siko na ça kana récépissé. Ah bon? De 79, 84 ngana za kana récépissé. Ba kutu bazana so pembe. Sauf nga. Ah bon? Oui. En plus on a ça na misa transport na météo. Na ça la 4-6 mois kuna na météo. Vous comprenez? Na récépissé na ngai donc na ça na pe boulot. Mais ça qui doki déjà tu as. Ah doki. Quand tu doki récépissé, doki va prendre pendant chaque 3 mois. Mais na ça nango de 79 jusqu'à 84. 1984. Donc il y a un somme de quitter nos Kini. Si côté, na kato quitter na bado quitter. Quitter ni ngona ko quitter na cascade. Ozo ngasi ko fosa ma mususu. Oh, bon ça réfléchir ko na do ko na kinba kanga. Papi geno, on comprend nga. Yo la do ka bangunda. O quitter na kinde ngini. Si, na comprend. Kanga yo. Biso ko ngata na ko quitter na ko quitter na brata te foka kin. Siko ma na bagina émission na mususu. Na pota ke zala ki soki muta uti Afrika ye. Moni ba bia kale ba bia nini ba bia ya nini omoni tshaki ninge salaka ba bia wana sikoyo so ba kati coupon retour ngona to joa ba tenali na ambassade pour que de kin. OK do yangi système que boke na ambassade o solo na ba ambassade na kombo ya bia wana ba sali tenali ke ne to bungsa passeport ya on ozo wanango na kin. C'était comme ça. C'est quoi Griffo qui n'a qui chasse oh ningisa qui chasse Kashito dit. Donc likambo ya Kashito dit lolo. Batu mingi batu natali na ba commenter batu to. Donc ya zolata Kashito. Voilà, yanga. Voilà. Et ça qui maison moko boyo. Non. Griff Kashito boye parce que nengeni Griff Kashito bimela. Tu as na fait mo boye. Viens on a faut vieux Jean-Pierre. Faut ça la mona kasavu. Viens go tout monde ka ta mystique. Oh, de faire en Italie. Viens dans ta mimanga na Italie. Griff wana na sombela na Italie. Est-ce que vous savez que Griff na somo na kati ya Zamba? Ah bon? Griff wana somo na kati ya Zamba, tozo omone bokiti na Italie ko lokona besoin ba dokite. Faut bokima. Tozo kima kota bilanga moko boye. Oh, na mona siko type wana attendait le musique. Attendant donc pantalon on a le ko pembe. Pour na ko ba misuso dina longa ba bino botika bilobela tango zo ba ke ebima na tati ebima na barbes ebima na clientku ebima soki na madofolo siko tati yango na clientku rango ezana ki senzo mitema mabe botika mutema mabe bino bokutinga na bino no so boyasi mananga bokuta yana kashito na ngai pourquoi vous le attaquer qui couchite bino oyebi une maison taki couche oyeba kiango bino oyebi maison Martin François Gilbo bino oyebi maison Kansai n'importe quoi na bana olata kashito wana na kina dok sabino nyonso ba acha mon vota ta témoin so na zokosa mututu na kina dok na makashito bolobela ngote. Hein? Depuis 1984, bolobé la ngote. Le temps comme na 2020, bolingbo boudé. Bolingbo boudé. Est-ce que ça là? So bolingbo boudé. Na za sa perte mais na la sabino ko forme ngezali. Siko yango za moko to za to comment ba pièce. Ezali ba o mi ba bloquer ça ba pièce unique. Pour que si ndenge ma lobi siko ya, o tuninga bien papi gain. Kasi soko siko za ki na client court. Ou bien na tati. C'est ngezali. Ngezali belé. Et des bandes de jaloux va. N'importe quoi. Mite ma passe mite au monde na dok sibino na tikila kibino tanto mais siko na bolo bana bino nanga songa émission en 2028 papi gene singa non vieux José non te faut zonga ya on a songa belé là ah ben voilà donc c'est que dans ça qui pièce rare ngane muna konkodango ya ba casque ba double ceinture ba boot ba pipe ba kan ya on gagner bango yo to kasana zola taka kashito botu na asha amona na Jean-Marc Vantuti na kinde tuna asombra na Jean-Marc Vantuti tuna asombra na Kansai ya mamoto te
tuna so mona na Kenzo te tuna so mona na Yves Saint Laurent te tuna so ibanga na Serutité tuna so mona na Martin François Chiribo te mais na zola tabilo kwa puisque batu so apota ka zola tabilo ndengi mo sauf kaka wana na Paris tina Paris akala donc quelle différence quand mais voilà il ko na kaka moko pas venir ka ba témoin avait beaucoup pas wemba mais est-ce que l'on a pièce bon ils ont succès bon et c'est là qui les bananes ont cuir léger na kati de si ko le c'est là qui succès casque colonial boot botte kana na sko ya bomwana dai vous comprenez so on peut que ça na élancé beauté si ko na arts oh comprend pour son côté les bino papi gagne moto son lobo ngaza so c'est na côté ezo so na ndoto ezo zo ibongo forme so c'est na côté forme na ndoto na comme musique au moins ngaso na so c'est na ta linette bo ke ba on peut son moto ah bon oh effacer le tableau na ça ngwana donc on change de c'est qu'on a collé voilà c'est qu'on a collé na ça ngwana mo siko ba je nga ba benko kwa na scanten parce que tu va qu'est-ce que ba biloko wa ndokati oh tuna acha movodo ba je donc on comprend ngam la robe ton akisafati bon siko bo aller Kishasa là comme na ki na yeba na kuti nani donc il tape na valise belé 12 mal la gosse qu'on va mal 12 mal yo moni moto ngata ngata la acha moto ngata ka film ya ba soutenir ba collection te adol ba bilamba comme le ba marchandise to ba na koteka bongo ya acha même ba collection ba soutenir oh mais c'est le premier business na biso no ba chali ki mpona biso tout na ba gorgeon ba tout ba ya poto kala et le biloko to ba na koteka liboso no même na kini ezo teka mabie et ba collection ba soutenir ba na basi vous comprenez oh et bon acha sponsor lo bega no yo mimi ya mima ba soutien na ba collection bon yo ba mama acheter asala ne ye ma komne ka ngwana so ka linga tuba mutu eloko po yo ko songsa abi maki mal oui ya ba soutien na ba collection abi mema ka belé oui na mais so ki 4 on va voir on dit bien mais qu'est-ce qui pas marchandise ah donc c'est raison tu as raison mais il y a le plan ndenge mo neti donc même qui ozo mo mo ga lo blakati na ndenge le choix même qui quand tu vois ce qui pas marchandise il y a on a et bien on bana ko teka il y a on a ngo donner ba carte na mai OK ya on a siko na teki biloko wana mbongo na jona donner ba carte na mai en plus banana uta poto mutu mo de nanga carte na linga ke loko wana di poni on a uti poto ndenge ni yo siko uti poto OK na kuna batwa de no camion bataki ba sans final yo mona bataki ma comprendre ngadi ti le ba comprendre ngadi yo yebi na njili mobimba na sola kana 4 femmes njili mobimba na yebi so yebi ngai na kinne ba pesa ngambote mutu bazo tambola na ngazo tambola na big manager nanga ba ko benga e Francis tango ya hotela ve mukubwa ba pesa mbote donc c'est mbote ah yo tout seul ngi boto pesa boyri jamais bo ya pesa na lobby ya pesa Francis ya bien Francis na yo ki tanga bien Francis Atali pesa mbote ngapi pesa mbote azwa courage a pesa mbote na zo sana ngai siko batmando ko courage ya ko affronter te donc banzele baba nga danger poni baba nga danger avant na ya poto to ko beta babale ya ba quartier nazaki très colérique à danger très colérique que mon beau jeune scat ba bagarre ba nino donc ba mon ka tipo anga ko ka tipo te tipo ça va trop brutal vous comprenez tant on a outil poto siko ba outil ba mon siko a mouton a changer ce que mouton a changer mais siko yo le corps là ba ko frotter ngati ba ko kate ah ti de le comme on ngwana si le affrontement ti le oui ba pete ba nga danger quand on a 4 sera à côté, nous sommes en beauté. Donc, nous avons tout le monde. Ah, vieux. Yo bank ça so danger ya nini bino beaucoup to na bino ngaiti bino bo ya peme na ngati ya bo mona nga mystique sikoyo kashito on offre melonga na njili to on offre
Kashito ebetaki sasa mobima mutu ayebi Kashito te ou azali jaloux ou azala keto Kashito nani ayebi Kashito dilo ezwela ko pe ba problème na ba ndongo mso Angeli na bandeko na Angeli po ngata grande gueule bandeko na Angeli akoko doba ke na mopandi abudi mais fara koko bude te po réponse nous kaka nanga na namta poto namta koma poto liboso oh ngana kanga ba ndeko na dada train na yoka no so eza nani so abani otu abani ka loba wana bopan ya mama na sala ngomso acha mo vodote ato tete makele pa mama ndia ngone na komile ngabi acha dada train na France oh yo profita kana wana alors donc yo comment liboso no bango tout banota ba kombo bato ah bon banota ba kombo na matindi c'est là oh yo yebi tala na zo bondo ko ba problème on a pas problème et pour la fin bango na tunyo bano tunanga bato yo yebi na blo yebi sa osiko ata bana njili eza la mona ngiringiri eza mona matonge eza mona nini eza nini bana kotangela nga bango siko bona bana na Anise Pedro ngam na komali boso nai comment pour ngai aya 82 bon toki no Orlando Michuri petit nanga pale ngai bon lili bandi ngana bano wedaka yo lili baninga egenga sikio nga manager nga na ba egeto yo konti boso nga americano nga oh les blancs nga Anise Pedro nga nani Wilo Mondo nga bon modogo nga oh yo peut-être boso mais oui qu'est-ce qu'il y a mais oui tuna bango on fume un poteau grand prêtre de écoute na poto bon na poto ça de la voiture 304 mètres ba klaxon oh tout le ba vérité nyo mais nazo bana yo ba kuta na sala misa transport bo kala ndo lo makambo te po ani kala na bango ngai siko bulu nga ngende lo nga na gagna tout la Kashito na mona ke fona tikla pe ba mususu terrain siko mag na tikla terrain donc ba ma profiter nango on mona zo na méchant donc yo oyeba ke na parisien mutakita la Mercedes ali boso ba yeso na dana ekitoye 190 apembe bon na yebe on se connaît le premier Mercedes qui dans na kini premier Mercedes c'est au le ka saka vise dou mutali boso kitana on ege ba dalu so kitina ba BMW ba Antonio ba kitina ba BMW ba nani ba Antonio Doucouré ba kitina ba BMW 4 Mercedes ege na yebe on se connaît ba ege ba Henri Papa ba manager ba Sikio petit na olinga trop Umberto Case ba Julien Mbala so on go sola ba on go sola ma soda poto ya kala moni ba zanzo tanglo tuna bango ba yibisa mais siko yo bande banene ke no ye ayo kuta wa po musuta musupa ya kitan subo ibana kite na lobi ngaza mona 79 ba tuna so za ko ya obi na poto ka soko mutaye bilon so ketale alors oza mona ngiringiri oza mona kasapu za ni soko yi da yo mo kaka po ye ba on kaka tant on a concert mo boy déjà mona na ça permis na ma disons permis na vie nyaka permis na vie Gimicho permis na vie Shaba Beyanga permis na vie Jean Chebo Kininga ba Josa Lubaki ozo mona donc ozo sa mona groupe wana pata kala pour ça déjà propre on doit comprendre ça propre bolet très bien pour ça c'est nous quoi les tout on comprend yo yo banake ye marga la Jessica marga la Jessica après marga la Jessica après on s'en est tout bio et puis que personne na poto na ba concert to bina de concert zo beta so ko tellement benko ko tellement bozo solo la oh watu na ndi peta ko na misra bisote andi za kunya misra bisote to bina gate bato yo bina bato ba utsoko bato vraiment nzambe oh donc abo so ko concert bina te vraiment il tout pour la sa mise que donc azali ko la bisote mon no sa ngotiko po biso to kabila bango alors bien na même occasion de nos questions babi batapoto kala ba mise banda ko banga bino danger est-ce que ça m'a solo ya na le danger yo ko la même mise badite ça va pas
Ça va pas, non? Oh. Ngaki c'est mou. Ah. Ah bon, Borolaki ça y est, Nenga Rolamba c'est mou. Oh. C'est un homme, non? Il faut lamba c'est mou. C'est un mec, au fait. Ngazana moi, si tu es comme la lambe, c'est mou. Ngana outi boulot, ça fatigué dans la lambe, c'est mou. Yangana yo. Mais tu es fou ou quoi? Il faut lamba c'est mou, là, Borolaki ça y est. Ce qui a boyi, a Rolam lipa. Na biloko, na kolamba biloko. Ce n'est que normal. Mais quand la biloko, vous fungez là, ou bien quand ça fait, oui. Mais si quoi, tant au monde à l'élo, tant aux hommes à l'élo, et non, on a blague, non, mais c'est moi, tant de l'ande, yo ça, on est. Est-ce que le monde a une musique que Banana Zakina Victor, du Boston Akina OK Jazz. Oui, ben, on a OK Jazz. Ah bon? Putain, bon, je vois le titre qui est méchante. Oh, Andouka Ochewo Madonna Kata Panama. Mais c'est moi. Ko bimande siko yo ndena ke kina bimangai moko. Si na matraqué batu nyosho. Ba bipori ba bo sala manzemba après tout ça wa. Ya ko na Victoria mroto ba mona netiko. Ata mi sente mi ya rasko net chef. Voilà, c'était comme ça. On les gana TV pour comme bon, bon, tu que non. To ke siko na molongo tuninga ke ndenge na mona sko ba jeune wana. Moi, je suis là dans le studio. Les gens d'aujourd'hui. C'est le problème, on est là dans le studio. Jamais. Les gens d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Boyebi, koki mambangu za pema. Koki mambangu to za pema. Boyebi ndemi no bozo ke na bambangu wana. So ko to ko ma vewe. So ko kite bozo comprendre. Pour na ningo lo ba tena blessé ba ton so boyebi vewe te. On a kibso benga ba mu sexe. Beaucoup on va mu sexe. Parce que on rejoint on teti comment faire ouais hein bande ko nangai musale le kitu muninga na zabo 42 ans na poto 36 Simon na musala na za retraité ya mo munanga atarazo yona château rouge ko se kanonga de bongai chaque mois na la pour ninyo yo le konde kweka bien sûr vous allez on a comme qu'on a gauche droite comme ko bomana moi les jeunes garçons sont un musicien asima do yo jamais nyalo na explica kyoto mona bana kesera bo kanga bongo ka sengana na ba werate na ba bless bulate na ba petit ferete na ba petit héritier na ba fali pour pater na bi confité na bi wase kwate hein est-ce que puis ta pena mutu la pena ke na bimila kofi una bimila wera una bimila fere una bimila héritier obina bimila nani fali pupa kende mama kana ba likonda na bango abwa ngate obligé ngai biso na promotion so pesa mbongo te garda bande ti ngana pesa mbongo na musicien te c'est moi qui ramasse l'argent ya batu belingi ba yemba soko lingi to kutona deuxième saison la so ba photo ngaba lo kutambo ya batu tout et pas caisser. Donc, il y a question de moi. C'est question de mouvement. Nous avons l'autre monde à tout. En plus, question de la rose à mon autant à combo. Mon don sur la ligne obligé de poser la bête en plus à faux. Bah, tu es comme que ça la face. Non, il y a un gars. Vous allez star, vous avez des tickets. Non, Andouka. Nzambe. C'est quoi le monde à poto boy? C'est quoi le poto baby? Bon, tu as un poto. Ah, toi, na auto, journaliste international. Na auto. Non, quoi. Mais toi, na auto. Donc, ça dit pour te venir là. L'ongola, tu payes, wana. Donc, bon, moi, regretter, hein. Zambe. Oui, bien, na luka to pile masa nga ami nga je peux mandia na Château Rouge. Ba pété au moins toi na bango lelo. Lelo toi na bango na terrain. Le bon ko yip je peux me vivre comme musique. Je vais changer face pour na ko yana na pisibi batu na somboté. Na ko yana do li tout bazo comprendre mais le toi ne bit sur le bien. Le bien nous face à bo. Je semble no kandombe. Ma vous boye barrière. Je sais pas d'où. Tu as sur poto de. Tu as sur Paris, tu as na Ari. Ah, de toi la poto tu as sur Paris, tu as na Ari, tu as na France, tu as na Reims. Ah. Na so bana yo, le mon là ba F. Obi pe o choquer ba te belé, ba ndiris ba. Mais je m'en fous. Est-ce que na so kosa? Je m'en fous. Est-ce que na Filibino? Est-ce que na lobi bo yo ko kalenga? Nga jojo anduka pena mwana njili. Muzombo angolé pena solo. Ça l'a blindé, hein. On a regardé pour la lobby Makamunanga, la journée s'intéresse, ça le passe. Hein? Ça, c'est le passé. Zapango?
sikoyo bato kutana na Kishasa ni se Pedro na nobi nakutana ni se Pedro nakutana na Rejana nakutana Lili Bandi nakutana Cardani Mwela nakutana Les Blancs nakutana Willow Mondo wala siko bango bazo gaza ko santé na Kishasa sikoyo yesiko ta una yemba na moko donc sikoyo o changer ma solo na yesiko ta kaka mbroto te bimi histoire changer bona ba parisien liboso o à l'écran de télévision nga et c'est l'occasion de mbrototo Victor Regoleka yona leka ki na télé parisien liboso ka télé local toy nga parisien liboso ça ba misu fer misu blé nga donc c'est yo colonisaka yo mona raté est-ce que ndenge na lobaka boy osomona ba parisien on nyonso na tangeli yo basi ba manifester colère baby na lobaka vérité quand ba peto amike ba lelo ba senti ba boudé ba on a boulon ba lingaki ke ba vieux akala ba ko ba doka on comprend siko ba mona nga siko obi nga na sala bango ba peto nsinga na kanga boko na sima on comprend tant moto ke ba to benda nga ba ba yeba kate nga jola mo jet nga siko ba so ba okenga na kanga na sima ba ngo so benda nga talo bimsa mutu amuni vieux wanduka bimi tant vieux wanduka so bima siko yo kiti ba ba yo jenga na sala bango de bo pe torsuno suna bana njili susu na ba kino lisusu ezali nde nzamba créer mutu discipline nzamba créer mutu na marque na yi o discipline biso za donc biso ba jozo ba phénomène na tu mabe très bien tout le monde est-ce que tu mabe très bien bon yo ngo ça s'appelle et puis tu connais tout ça l'émission voilà donc tout dans l'imprévu oui donc toujours boy ngaka boy yo za ndoka boy je sais pas ndoka non na otika te ti boluka bo barenga ya mebo ko kapete ngopi ngaka mona mama Mungu ah bon mama Mungu angoleke biso batama ya Mungu kuna so koti na salite no ba longoli ba bimiso bimi propre mais siko yo vieux Chando ande ko tindo le kana te pona faut que lo ba makambo ya Victoria o ya ba vieux Chando mais yo ke lo ba makambo na yo mo est-ce que ndo ça bien bon na kuti ba ari sana ba so pela moto na siko ngana na mimate mais yo ke ne pona mo mais parce que dès que na parler na yaki déjà chaud comme na robima na boma ngenge oyo ba kinga na Paris tout le monde nyoso de tout le bandri tout le monde na Paris boye ba style ya kilote lelo yokango kilote veste triple weston jacquard c'est moi oh voilà so yo les tous Jean Chebo non za témoin kiniki peso Andiris a témoin makambo Andiris vieux Mukelenge vieux Poms Grand Séraphin bon yo mona kango wapi na expliquer yo Grand Séraphin Papo Madison Papi Zeka Lambert Kuka Mambo de Panama vieux Bwange Koko Waya vieux Mbwaki bo expliquer bango nani eloko nani c'est moi et on a vu ce que soit ngwa pantalon ya lin zikaki on comprend et si qu'on ko na linga ngo trop na kala 400 kilote na Weston triple go ngai wa OK on fait comme si bat bon si on gagne ça ndenge ni on mole na lati triple Weston na jacquard chota jacquard chota jacquard na lati triple Weston na lati kilote ya lin na veste ngo lin na nzenza lin na kati ana ke fete na casque colonial ngai loko na mana ko gagner bango kaka casque colonial na explique pourquoi na lata casque colonial ba modoko basali la Firenze ba americano basali Godfather ba jina kia ko basali Capo Form sikoyo 3 groupes wana bazo lingana kota nini wana ngabi non ponga ngakakida ngami ki chef ngabi lokola ngam na bandi yango te na kota te ale na chesko casque kuna na bana so ko mbende ba ondenge nini so ba mno so ba blonga na betiki na konze bango avec casque colonial yo mona na groupe wana tu na kota te ba china kiaku ba nani ba Shariki Mpwanza kota ba modoko kunda kota ba american en plus ngana nola kate oye ba bato na nyoso bato nyoso mona ba ngona oye pour ba linganga te ko ba ko linganga te pona nola kate da ba tu ba batali keke si wo mona mutali keke te mutasa ba kasa bo pona ni ngata fi nyaka ba ngabime
mais petit José pour bien radio mais petit José ba kasa kasa bo yo so bono no ko ma multiplier par 3 na bi vie tenga na botama ndingo nga no rakate bo ke kutu ba par hasard en plus na noalite na ba bok te puisque nga so ko tumbuli ngai faut la blender nga so ko tumbuli nga faut la blender ngona nga ba bok te ba ninte peme kanga peme kata non so to ke to kende na provoquer pe mutu te on a yeb sera toujours mon ami, mon petit frère, mon ami intime, Maître Mandiangu, tika babiloko wana. Pour ya sera méchant karabeta mona tika. Kutu mingi babika pousse ngana sera ne trop yango wana. Ndesa totola mutu. Voilà, qui c'est qui. Mais Sikoyo Chando Sikoyo, aboksa kana mouvement tonde. Chando aboksa kana mouvement. Le premier chant c'était quoi? Pour vraiment ta yo mon leader bandi yo qui le kaoki lo banu makambo na yo. Te, liboso lo bana ngai. Que monsieur journaliste ninga zali bona uti Paris na kuta Paris depuis 79 na sali 5 ans on prend na lati Kashito Dilolo donc mon côté on prend na mi comme ça na to zabo ba par exemple sur donc na l'équipe bango tout so ba ngba chatembe ba ya to bunda bagara o mo donc ça ko ba provocation ngas ko na provoquer ba djika pour attaquer mon na beta danger je ka dire moi ba les blancs ba américain non ba arijan o beta danger mais Dilolo kaka okoko lata na onne okoko lata na ndenge nini soki Dilolo bimi wana ton histoire est finie ekufa elo kango na sana combinaison ngo oya pembe kufa obi nzamba sa mystique nzambe yo pena yonga nena kumbisaka yo pena dongi osala ya solo oyebi ta na zongi poto sika le na kama pour kama na kina na kama na ki o baloko suko yate non na kina beti donc na beti bango danger OK ne ba mesu ba kotanga fitol na retour na boka ba kama na aéroport na kele 3 mois na ande ah bon to comme na ande 3 mois ande do seneri le rwanda 3 mois to bimbo pan to ba kanga na mira yesa kanga na mira yesa no lando te lando michu mira yesa wa Londres te wana na bosani mira yesa o à Londres voilà te leo na expliquer yo nengi to kana kisasa ne to kana kisasa mira yesa comme ya mira yesa yo na poto o à Londres libita sitting libita mira to kana mutu moko le sel tous les jours il connaît Mirador t'as vu beaucoup to kana moko ko Mirador bakanga na Mirador mira yesa te OK voilà bakanga na mira to ke 3 mois tant to bimisiko yo kuna na ande una seneri tamba osamsa biso oyebi na ba yilanga ba bisinga po kuna osamsa kana ba butua ba benga bi yo samuzombo ti yo angolais yo voisin passeport ba kongende ngato ngana botama tete oyebi ke bazongsa ngaba bimisiko prison Mirador a récupéré ba bien na ina makamno so 2 semaines kende potonga na balingide mi ngona kutangola donc zonga siku nenzela ngola siko na ko ba lobi na ngake a o butate ba frère na ngai ba noko ba sana ngola ba tata mwasi ba nini na tuka car ba nini ba makela car ti oui est-ce que tu no comprendre mais mutango ya zonga raté kanga matoni ba remarque na krambi kole na koti prison ba ebi ke sko rongi bon na tiki car après comme na somla Mirador a billet poso ngomiki tonga po mira c'est mon ami na ko linge trou na sombile billet poso to comme na poto ya zonga sila ngambongo na comprendre azonga sila ngambongo Mirador a koti miki ngai akoti Angola nakompe kuna nakomosala Luanda Kabinda soma babiloko na teka kati nakangisali ona skope moneska mo bata mapo ba timbe te na komi na Angola kula bo pa na premier temps bani ba folie Kashito na kene ko tina Angola gasomo Eldorado na lof mwana na Luanda na kote momba na Luanda bagina orkese mobo wewe na komi na soma ya Victoria ngam na diri chaka na Kashito Dilolo nga donc na zo yepsa onde babina kabo oui
dobi me moto su ndenge nini sikoyo nzone mutu aluka nzela ngaizo otimbi voilà ngasikoyo eki okasi ya Eldorado so bazo beta ngasko na liboso no commande no commande na siko bango so ya mika siko bien baki basalinga ma passeport lokola na zoki babé on a testé de naissance na monsieur quand on devient na makela pour na testé de naissance à makela ba comme na bic ba ta caché sec so comme na Luanda ba bi dire que original na ke basalinga billet basalinga passeport mko msuka bopa kitubu na zongi jour na koma ki Paris na Roissy vieux beaucoup la route qui na ki Côte d'Ivoire so mboka ni na wana to kutenu wana pour la première fois on appelle ça vieux beaucoup le mot mais on le batté mais pour la première fois on appelle ça la mot vous comprenez parce que tant on fois na 18e na Ramey ba vieux ba ko tizena ba bipoli na katandako ngana utaki boulot siko le na utaki boulot wana na ko sola nwanga bibo manwa so nous c'est pas grand prêtre vous comprenez na beta porte ki na ko bla noa bobo manwa tant ba funi porte siko yo non maboka vieux touche vieux kananga dan yango vieux aso ngo pesa ngambo te puisque mutatsina lengango fataki fataki ya viva je sais fataki abina yo via dinga yo na zo mona ope misi so kinga na fuandi via ye wana na millier au mona via salut tout le monde oh ben apesa mota ba bi yo ngape so na mona via koti pour na mal à l'aise mona bendan mais sikoyo l'histoire ya poto akalango to betango vite fait Château Rouge bandaka Château Rouge pour on a fait un Château Rouge Botan babaka Nice Pedro le Château Rouge mon côté on c'est mon côté donc c'est ça Nice Pedro j'ai expliqué Vino quand on toque ba vacances na kin pour Nice Pedro pas na terrain tant ba zongi sco retour pour on a fait un Château Rouge pendant 1980 ti na 83 na 84 na Ramey on a Château Rouge ça quitté Château Rouge il y a là au ba Nice président ça va bloquer 85 86 di kolokuna tant ba Nice président ba zongi vacances wana parce que Nice président ko ça ko na ba business na bango ba ça ko Château Rouge mon côté tant so ba wando ko na Château Rouge ba Nice président ça quitté Nice président ndaza azonda biso akoma mbozo mayebi ayebi ke wana vena donc il y a un grand prêtre oh ne sais pas bien au grand prêtre na benga manya pesa téléphone pesa téléphone oh yo kana kosi na benga na misuna yo José Wanduka avec that danger awa wakambo za danger mais na lobi yo na lingolo ba vérité siko nani bato tango so ba kana grand prêtre na ndenge ya poto kala bato zo ni yango mon cher yo ko sa misolo bela bango de na osala mission bato wana moni bato wana balanda bango te moni ba jaloux il faut ba finga kayo il faut ba finga ka janana na pas ya janana il faut ba finga ka Wanduka faut ba finga ça va bien faut ba banga biso ma bien so comprendre ba banga biso na osala mission kala nuni te na osala mission mon frère ça l'émission o expliquer makambo ya bakashi to ndenge tolekana na bakini kuna mon cher bato wana to comprendre bango ça l'émission kala mingi te nan donc nazo ça l'émission kala mingi te dans un mois na kokomisa yo na kokomisa bato na ba bobul ba janana ba grand prêtre so mutazeni ni ba za lezo sala ali se Pedro to mutayibina ndeke na soso na na ibi Wanduka te so ibi soso ri Wanduka soso zo se kayibi so merci merci Yaya merci voilà mutulanga voilà ayebinga bien mutu de 4 José Wanduka yebi tozana yawa tozana foti maître kinse bato foti moko eza na 16 marosema omona ngai ndenge na kolata ba Japon banini na kokumisa yo pe na kobwaka yo pe lelo patoli merci d'avance sali kutu bien
na kosala ngo na kosala émission kala mingi te bon ngabe azokeleka na émission na ototola yao merci namonaki yango deja namonaki yango ya merci à trop mais lelo na kobwaka yo wanduka oyoka yo moko monde entier toza na jipe mandi yango awa ça va merci merci José Wanduka voilà oui témoignage siko donc wana siko yo grand père de l'Ikundi yo comme Mazolo siko zo kosa bon siko bato wana siko ni anise pele ko talobi ndenge wana siko bato na premier anise basa ndenge vérité oh linga kota net dièse mais ba bino takala bosila yo basila bosila mais quelque part bébé ba tombe bébé basila sila batakala bébé basila te kimukuli mde sali bango ndenge mwana eza kosila te kimukuli ba vie bakoli omoni ba vie ça bakoli omoni ke vie ça toujours premier na ba jeune mususa kokate vous comprenez pour mususa so mona soka na bimi mère otuno ke wapi. Merci beaucoup José Wanduka na yebi ke tokozwa yo lisusu auto émission ebaki efungola makambo ebele tokomi na biso na suka José Wanduka na bitelo basuka eza nini surtout bato ba epoto na sima na bino lelo oyebisa bango nini pona bato ba epoto sikoyo lelo na bisa bino ozo bakende komi ari bandeko na ngai conseil na opesa ezaka moko musala eleki nyonso il faut boye bango siko kwe aux ans 20 ans so tu plus 10 au comment na 30 au salarié aux ans 30 ans so tu plus 10 au comment na 40 au salarié so aux ans 40 ans au tu plus 10 au comment na 50 au salarié na poto au doka donc musala mon journaliste azo sala donc azo sala zo gagner vie na yi na expliquer tout à l'heure na yebiseki bino ke donc soko lingi kosala te kokoma VW VW na ntango na biso bapromotion biso ezalaki okoma mosexe eza mabe osali honte na famille olingi kosala te molingi bilamba bo soko bilamba ozwaka ndeni ti okoma VW po ntango mnoluka mbongo ozoluka ozozwa te osala sikoni c'est la situation. On a un conseil gratuit, hein, donc il faut que musala. Bon, nous avons dit que les lois na yaki na kutena une interaction brisque na robo amuté. Donc na robo amuté. Ate na yambi na mi mo pa yaouti pa. Voilà. Donc na mi mo pa yaouti exceptionnellement. Ah petit nga bikachumu viski nima. Nati mona linga tro na Nyon à Londres, Alvaro Gonçalves Kemena, fils Guinima, Jipe Mandiang. Ah, bon, on a ça la manière au plaisir. Chez Bébé Senga, exotique Bemaki na Torini. Voilà, peut voir place de Torini, c'est où? Bébé Senga. Na Lani, amène-moi na Lani. Exotique Bemaki na Lani, quoi. C'est José Wanduka. Grand poète. Il était toujours de la partie, quoi. De la partie. Voilà. Voilà. Vite fait. Big Antumbu. Les cas côté au gars, vous avez un côté au mouquet. Vite fait. Bon. Big Antumbu. Na minute yo José Wanduka ote utape Suisse pana yo ndenge nini moi témoignage José Wanduka en tout cas oyo azavi ngala zo bengi libérateur bana bazombo mukolo angolais ko kota na histoire à forme to genre na biso pour basapera bangolais baze bela to so to tangi to tanga badombe ngana to bangolais ba basala banga forme na musique pe awa mais oyo vi na biso José Wanduka e libérateur bana bazombo drapeau za maboko na ye to za na yo champion to za nani alors bino Sonia en tout cas te fi abunde mboka na donc en tout cas na nenga bien za le seul mutu a pesi biso ba force parce que na bana bunde mboka ngamoko na mona vina Wanduka lobili histoire bana bazombo donc yé mal libérateur bana bazombo zo bengi libérateur bana bazombo en tout oya robo ya
aboyane mpe na biga lokwa bolinganga bolinga mpe na vio wana biga ntsumbu mingi akolobeza te merci en tout cas vinanga wanduka napesi mpe mbote na Rijana chiwara wana petina Rijana okutani na Lausanne mingi akolobeza te en tout cas Papi Gen merci à trop en tout cas to soutenir vieux oyo po vieux aza lokola neto na biso mutu azwa indépendance angola yende enta libéré biso merci wana biga ntsumbu merci tellement longa tellement passer tout ça sur émission na yambaki José Wanduka vite fait tokutana à l'impréviste au sentier franc parler en tout cas mission tu continuer on a José Wanduka tu on a besoin de vérité deuxième épisode c'est-à-dire la suite au prochain numéro. Une minute, en tout cas, s'il vous plaît, et sur la bien, le 27 novembre, c'est anniversaire naïe. Je peux balorer Kobima. En tout cas, comme toujours. Big en tout cas, pièce contre pièce. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, Toza Awa, na boutique chez Andy Iris. Tolo Bella Vie. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférences. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio. Duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gen et Tolo Bella Vie. On va mettre la lumière.